Bokota, Bokota, Mbote. Bonsoir Nabino, salut. En tout cas, on se senti vraiment très touché par rapport à ma campagne à la salle. En tout cas, on a vraiment très touché par rapport il y a Peniel. Azaki déjà, oui, babala qui est moi la moukie. Au quotidien d'Aralibala, mais à qualité. En tout cas, vous participez à nos commentaires. En tout cas, salut. Salut, Nabatnos, tout le monde. En tout cas, vous participez à nos commentaires. Parce que, bande Columbus, basi mususu vraiment, nous aura peigné n'habité. À comment influenceuse, après divorce, on a Mike Kalambay, ou quoi, je ne sais pas. Moi, na, to boité. Moi, na obéla na mboka na mnoku na baswe za difficile et tout. Mais au coup exposer moi na bongo te na internet na milieu public. Ozu moi na o exposer moi na. Eza na sens ata mukiete. Wana pourquoi? Oza mobali na Mike Kalambai. Allez yo ozu moi na yo o exposer ye quoi. O exposer moi na. Siko po batu basani ba yo kelo mawatondeni. En tout cas, bato baebi Peniel te moi c'est so ex moi si ya Mike Kalambai. Baboya na déjà. Baboya na babota bala mibale. Moi na moko a soit disant la problème na colonne vertébrale. Toboite. Colonne vertébrale oui kuna na bamboka la bango kuna ba traitement za la passe et tout. Mais na ba niveau ya ko exposer moi na en tout cas NON. Ça ne se fait pas. Na ba Mike Kalambai bakende koluka na obasengo na ondeni. Wala nyoso kapo na ni ba intérêt ba mikanda et tout. Wawa. Moi ça zanga maturité boy. En tout cas. Luka yo se mwana nozo bela. Ozui obandosa ba collecte na internet. Oyebi mbongo mutu nini ta ko pesa. Est-ce que mbongo wani eza bien? Nini bato ba oloba? Na communauté congolaise na biso bato bala mo mitema mabebo. Bachola la bango batu facilement la communauté o nde toza boye bato bachola ka batu sans koyebelo nini ekome na mutu lobi mais bato bachola la bango batu na communauté na biso tozali. Yo exposer moi no bongo. Nous c'est na ngo kaka juste traitement, juste mbongo po o traiter moi non mais batu bako sale longo ba makambo. Peniel akanisi que yene mutaza mama liboso peut-être abelisa mwana na poto oyo. Et na sens te ezata na sens amukiete. Ba Colette wana zo sala ya mbongo azo sala ya mbongo et tout po ba soigner mwana 12 000 € et tout. To boite ke les États-Unis ko ba traitement za rapace même maman. Mwana ba exposer mwana te. Mwana na communauté congolaise biso communauté na biso bat batonga batu facilement. Omo be amutazo tonga yo facilement. Ozona mwana na yo wana babandi ko tonga na yo na mwana. Mais à se permettre quand même, elle a mis son fils sur Instagram pour juste collecter des fonds. Ça n'a pas de sens. Agrandir paix. Dans internet et tout. Dites-leur que agrandir, comme une grande dame parce que a boti. Aza bébé te. Yom to boti mais ka buzoba. Eza na sens te. Ko exposer moi ça zanga maturité na niveau boy po nani. Pourquoi? Na ba Mike Kalambai bason bakenda ko linga vraiment en tout cas je regrette hein. Avo bala moi si pe foye ba hein. Moi so oyo yebite en tout cas c'est vraiment difficile. Moi so yo yebite oyeka mamu balani bana ngope ya poto donc elle se prend pour une influenceuse
Pour attaquer moi on a internet pour dire que ouais mon fils il est malade, ça me mais attendez, on est où là? Ça n'a pas même de sens. Bo bato ba obelisa bana ba cancer na minute oyo bakoloba nini? Juste un petit problème pour 12 000 euros, mais le père de l'enfant est là, il est vivant, soi-disant, à Balakayo, na 70 000. Ça, il va voir en États-Unis, ça va sur 70 000 euros. Sur 70 000 dollars, on dit babeta masolo na internet, que Mike Kalamba ya bala est cher et tout et tout. Mais est-ce que Mike Kalamba ya wazangi 12 000 pour traiter moi là? Pour ramener les trucs de l'enfant sur internet, pour dire de n'importe quoi, de collecte des fonds pour l'enfant. Mais c'est quoi ça? Bande kwa mibali botala ape basi nini o bosala mo ba foyer. Eh, pardon badi. Oye bate communauté na biso ba congolais ba pesi yo mbongo lelo. Pona mwana oui ba supporto ke ouais mwana zobela et tout, ba pesi yo mbongo. Pour traiter mwana na yo, oyebite mutu ni opesa mbongo na licho. Po ba communauté na biso ba chola la bango bato. A chola mwana botama na problème et tout ou soit mwana sala boye po ani kofingisa mwana boye. Peniel, kofingisa mwana boye makasi na misu makasi boye pourquoi? Pona nini? Faut pas kofingisa mwana. Communauté congolaise eza communauté mo mabe makasi. Bango bachola na bango kaka bato pamba kaka boye. Mwana bacholi yo pamba boye. Bacholi yo babandi chola na mwana batazane ange ya Nzambe. Ou se permettre otia mwana na ba vidéo, otia mwana na pardon na Instagram pour collecter juste fonds pour soigner mwana. Ah maman. En tout cas photo cola. Makambo mwana eza vie privée à mwana, tu ne peux jamais les ramener sur internet. Peniel, elle se prend comme si elle est vraiment une influenceuse. C'est du n'importe quoi. Faut respecter moi, moi ba expose à été. Communauté la chose na ngoma be. A ba bando chola yo, vi ke ba pesio pe mbongo ya mwana, bango moka ba pesio mbongo traiter mwana, mais ka bango mo bando chola. Ouais, mwana na yaza na problème. O ebite, mwana bota mwana boy. Mokilo eza très mabe. Ba congolais ba finga na bango bato. Ba finga na bango bato. Congolais pa mona moyen o kitcho tende tiye ozo sa collecte ya ba fond pour na mwana. Du coup, mbala moko mona que ba tango ka yom to sele bon ba fond bango mo pe ka ba pesi mbongo mo lobi mutu mo bo lekelo ko mo finga. Yango mwana zaki na problème, faut grandir. Bande ko faut luka moi soit na maturité. Yé penya la sa muta liboso ta bota mwana peut-être na problème na mpoto. Batu musuku bana bana babela ba méningite. Donc je peux pas non ebinde dans le bâté, mais il faut en tout cas batu basolana penya sur Instagram sur web. Bokende koye bisaye mwana ba exposa ka été sur internet. Pour ato exposer ya za mwana pasteur ke ba sambela nzambe bikisa mwana eti. Non que bando ba n'importe quoi ou bando comment collecte de fonds pour l'enfant, ça n'a pas de sens, mon Dieu mon roi. Pardon. Et ça on a sens te. Ka bat ba pesi mbongo ana. Un jour bon ka bat ba okomara mabe. Ma wa trop. Bandi comme bali soko bali moi ça na maturité te eza pasi. Eza pasi bat mususu ko ba mindele mususu ba beli sarabana mususu ba cancer. Yo pene likambo mukie ochena internet ke collecte de fonds pour na mwana et tout. Yo bi bato ba bota bana kutu bana ba problème. Ba exposer mo pe na internet te. Ba influenceuse kutu pe ya makasi mais jamais ba exposer makam na internet. Yo peniel tellement oza na maturité te ata mukie te. Maturité zata mukie te.
ye ozo senga no ba mbongo to boyi te batu ba peso mbongo moni communauté congolais o ba finga ka batu mwana na problème na niveau colonne vertébrale na habité ce qu'ils ont empêché pour la croissance et tout mais c'est ça ba sengi 12 000 euros na mboka na kuna na États-Unis pour ba traiter mwana. Mais ata ba sengi mbongo bongo jamais tu peux jamais le ramener sur internet jamais internet au batu ba peso mbongo yebi bongo te ba o collecter le mbongo o yebi te après ka ba pour communauté congolaise na tande ba finga après ka batu ba mo ba lekilo na internet bando ya ko finga yo zango za mwana na problème biso ba to traiter que pour ba congolais ba za na bongo sans pudeur sans pitié. Mamba mwana eza vie privée. Yo mwana peut-être un problème à colonne vertébrale. Tu pouvais aussi les gérer. Oko benga pe papa mwana on peut boter et pena Mike Kalamba il paraît qu'il y a balaka na 100 000 dollars, 600 000 euros. Parce que Zara vierge, Mike Kalamba ba ya na mbongo ebele. Est-ce que Mike Kalamba a zangi 12 000 faut pas traiter mwana? Oye na makambo mbabo internet. Basi bazanga maturité boy pourquoi? Tina moya lelo penye la nazo comprendre lelo te mwana na ata tu babi ke ba yo mtu babala so na 18 ans pile et so bota ki quand même eza pasi mamba mwana ba okoki komema mamba mwana na internet te ba congolais ba finga taka ba fio ba sala ba rando et tout au mona zo finga bana baninga donc ba congolais baza mitema mabe congolais zo finga tande ba finga bana baninga nyama yekutu mwana kizengi mwana kutu boy mwana boy abota mwana boy mais sans ba congolais ba yeba na rolo ba congolais ka biso to za makambo wana ba congolais ba finga na bango batu ale peniel yo mwana mai Kalamba mobile no ayemba na chantre de Dieu babala ina 100 000 euros. Est-ce que mai Kalamba azangi 12 000 offert traiter mwana na États-Unis yo ozu makamba mwana ou exposer directement na nini na réseaux sociaux pour ni kozanga maturité boendeni ata babike ozangi 12 000 euros ango jamais tu peux jamais exposer vie à mwana protocole médical ya mwana jamais en aucun cas au ko exposer en internet yo peut-être mwana obe la colonne vertébrale bo bato bana bazala peut-être na ba problème ya ba cancer batu baoye batendeni osala aoye batendenge nini akobandela te ya mawa mwana batu mokili bafingaka yekutu mwana boy parce que ozo finga juste pour injurier oyebite vie eza mulai nga na condamné Peniel te mais je dis na o condamné ka art o asali ko exposer mwana na internet bongo en tout cas. Ce que je n'ai pas aimé chez elle, c'est ça. Je n'ai pas du tout aimé. Parce que moi, aza bénédiction à Nzambe. Quel que soit malade, jamais tu peux exposer l'enfant comme ça, de faire des collectes de l'argent pour l'enfant. Non. Yozarana papa. Papa, bon, aza pasteur, roumé dans les États-Unis. Madame Kubo qui est défaite à la banque. Bofuta malembe que exposer un enfant, aider mon enfant, il a un problème, il a un petit souci de santé et tout, aider mon enfant faire des collectes et tout. Attends. Naba Congolais o wapi. Congolais aider o lelo. Congolais kutu lisolo ako yoka a falsiforma ngo susu bien. En tout cas, réseaux sociaux et ya nango pona ba délire pona mamusu na makambo musu ba vie privée musu genre ba vie privée neti malade ba protocole médical ya batu ko exposant na internet taka ba fio ba sala ba rando na ba internet nde ba finga na mambo bana. Ah oui ya po congolais finga kane muta monika muta boti mwana mwana za na problème ala problème mutu ala problème boy ayebi kutu te ke vie eza mulai o ya robimisala mokili ayebi te. Est-ce que muta souhaita ngo ndeti Peniel ayeba kite que moi peut un jour akoko bela bongo jamais ayeba makambo wana te mais ekome lié
il faut gérer. Batumsu bazo ba mama na ba ku ya vie. Bosko mutu na mutu akufeli mwana na yo mwana za na problème o eko senga ke ba traiter mwana. Gardez mwana yo ko exposer te. En tout cas bat basola na mai kalamba ba komela mai kalamba na privé ke a aider mwana e. Non ke penia banda ko tia mwana na Facebook. Ça c'est mendier l'argent en quelque sorte. C'est faire la mendicité parce que on a ça azo ko mendier. Je sais pas. A comme une mendiate ou quoi? Je ne sais même pas. Donc, tu vas comme la maille kalamba, comme un père maille kalamba na privé, que maille kalamba, ils doivent soit moi en ayo. Ce que ton ex-femme vient de faire, c'est inadmissible. On ne peut pas. Netinga boui, na digérant côté. Bande corruption mi bal, il faut besoin bas, surtout ba artiste. Besoin bas si oyo. Ana maturité na mutu quelque pour couple na mamba couple mamba belé ya kana vie bino bo monika bo sangani tant baloba pour le meilleur et pour le pire eza na mamba belé ndeti peniel makambe komeli yo na mobile non il faut gérer, faut pas ramener tout sur internet, sur Instagram. Ma fille elle est malade, ma fille, mon fils c'est quoi, ça demande 12 000 € pour le faire traiter. C'est bien bon, mais faut pas ramener tout sur internet, non. Si comme le roi ozo mendier, tu fais la mendicité, c'est pas du tout bien. Il faut dans la vie il faut qu'on appelle mature. Pourtant bala nara, oebi ka keto balani, oebi mwana bobi misala mokilité, ba congolais pe bata ko finga, tant bando ko finga en internet. Aboti mwana boy. Sans bangomo baye bate ke vie eza mulai oyebi nini ekomelo lobité Congolais zarane mutumo ya buzoba. Donc tu ne peux pas exposer son enfant sur internet waniza loko pesi laisser aller na batu ba finga wala ba lobani nzamba beti yo parce que osakade na mosala nzambe. En tout cas je suis désolée, franchement Andeko, il ne faut jamais faire ça. En tout cas, le roi protocole médical, le roi bana, atayomo coup de malade. Tu ne peux pas exposer. Mundela lo ba vérité, mais biso ba congolais ozolo so lobby vérité. Bazule sujet, on ba tongela, on ba ndoko fingela yo. En tout cas, je suis tellement désolée hein. Na art ya penye, nga sur les akines déconner, je pourrais dire il faut jamais oser faire ça. Mais c'est bien bon. Et si déjà sali, bato va comme la maï kalamba, ba comme la maï kalamba, c'est que ta femme vient de, ton ex-femme vient de faire, c'est admissible. C'est quelque chose que tu ne peux jamais oser de faire. C'est du n'importe quoi. Là, ça, on peut l'appeler quoi? C'est mendier. C'est la mendicité. C'est donc, n'habite papa bon pas moi na poto akala. Beaucoup ça ta, bon défait bon on a banque, bon défait parce qu'ils ont raison montré. Très valable. Ils ont raison vraiment valable. Parce que tu veux traiter son enfant. C'est pas ramener des choses dans des Instagram pour collecter de l'argent. Eh, mais yo linka moi sa poto. Eh, bata poto baba na bata poto parce que mi tu chauffa na poto soko yo uti no Afrique yo ozwa fi abandé de ya bandi ko sambu so comme sur la mamba bana. En tout cas botika la bien bola la malamu. Je suis désolée pour la peniel. Merci, au revoir.